Côté na gouverneur à Villa Kinshasa, Gentiny Ngobila à Salaki Tour et à Villa Kinshasa pour noter neni Misala les ali kosalema avec impact na idéologie. Azaki accompagné na Roland qui sensi na compte na la facilité commentaire ya BG Manda. L'homme le plus aimé de la ville de Kinshasa, Yenani, gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila le suprême baki, c'est là qu'il les grands bacs. Oh, bazali kobenga lumière ya Kinshasa pe papa bopeto, véritable Kinois. Gouverneur ya solo autre banda ko luka na tête ya Kinshasa, yeyo, bondi melangaike, mokolo ya samedi 10 avril 2021 et indaki ma ben na ville ya Kinshasa pour le premier citoyen de la ville, atambolaki pour nakota l'évolution ya Misala. Surtout ya banzelo zali kotonga na Kinshasa neti awa na limete na avenue Kikwit et pas wapi yemoko le gouverneur de la ville Gentiny Ngobila kitaki bota la niveau population ya kiawa palado madame palado messieurs ba ONG ba fondation oyo bazali ko soutenir gouverneur de la ville ba yaki ko soutenir ye lisusu makasi na ndenge ya deux fois te peto monaki azaki accompagné na gouvernement provincial na yemo bimba oyo ba tambolaki awa na avenue Kikwit makolo longona population na quelques élus ya ville ya Kinshasa nationaux pe provinciaux bazalaki wana pona ko accompagner gouverneur de la ville Gentiny Ngobila baza ko tala ndenge ni évolution Misala ezali ko salema koto ekuna baza ko couler ba béton baza ko tonga ba caniveau joli kitoko Misala ezali ko évoluer malembe ndimela ngaike gouverneur de la ville Gentiny Ngobila atambola kiti et pas wapi awa na maison communale ya commune Ngaba oyo akutanaki na ba partenaire français oyo bayaki pona koluka ko tia assainissement na commune Ngaba partenariat oyo et cinéma qui joli kitoko ba partenaire œuvre oyo bandimi basala assainissement na commune Ngaba talati na contrée cinéma qui joli kitoko avec gouverneur de la ville oto mona ki pe présence ya bourgmestre ya commune Ngaba telemo kwanga azalaki wana na pointe cérémonie yango elekaki kitoko. Après wana gouverneur de la ville Gentiny Ngobila le suprême bakisela ka les grands baka kitaki awa na commune Kalamu précisément na avenue Bongolo et pas wapi libulu to lac Mukamba oyo salamaki awa liboso ya université Simon Kimbangu oyo et sengeli Misala salama c'est-à-dire que pont oyo depuis ba posaka première pierre pona kotonga pont ya Bongolo oyo et sengeli ebukana pe Misala ezali ko banda ndenge tozali ko loba boyi et c'est banda ki pona ko buka pont oyo kasi bazaki pe ko luka moyen ndenge nini ya ko tshela bango mwa passerelle ya mukie pour permettre population baleka na joli kitoko ndimilanga ikesere nyonso awa elika kitoko après chita sima ayaki kosukisa awa na limete première ye pa wapi ba engin oyo e uti Japon e yaki oyo kosala musala ya ville ya Kinshasa kolongola ba salité pe misala ya ndenge na ndenge ko bongisa banzela ye moko premier citoyen de la ville akitaki awa pona kotala yango avec impact na idéologie pe asepela ki makasi atonda ki na isengo ya komona évolution ya Misala pe vision na ye ezali ko se réaliser malembe le gouverneur Gentiny Ngobila le suprême gouverneur aboyi bazui wapi yende to bande koluka garde bandi na yo